YouTube ya biso podcast en tout cas tukiti awa précisément na commune na Masina Siforko na quartier Kasai siko wapi maya mvula pena ezo déborder makasi soko ta kotala na ko bande ko pena bazola la gente koto pe salité makasi surtout ba fulu e ba mai bozo mona oyo zuta ba bala bele soko ta pena ba banda ko bazola la pena kitoko awa na quartier Kasai précisément na Masina Siforko yo moni quartier comme désert pona nini karabanda na des autres maisons makasi na quartier. Puis concernant Maï, Ngai Moko, Maï Zoko dans la porte et bimi la fenêtre. Deux agrafes. D'autres c'est l'autorité ba sur Maï awa pour Maï à la terrasse monene. Tout le monde vient de se payer ma casse en tout cas dans les sécurité ma casse na Masina. Ata biso ba coopérer le tambola bulu ba matembela bana. OK ne kana ba koluna na nzela ba ko kale yo ba botolo nyonso zonga bonanda ko bana ko expliquer madame va ko ndimateli ka ne basi bazala. Apespe Maï ndenge za kana nzela raya moyete tozana ba sécurité Maï ezo côté la biso na bandaku toza mal à l'aise. En tout cas ba konyamboka bata la biso na place vraiment na ba sécurité ba kulunona. Donc voilà, bon on to kiti vraiment na terrasse ya moi monene oyo on attend vraiment à ça là pour que bande kokoto bazala la sécurité na quartier mafuta terrasse oyo ke ti na fleuve. Donc moi ke pena ti na fleuve vraiment mais awa siko ba mabango banana batia. Mabango to kanga ba miyibi o ba yiba ki mai ba ba bimisa kuna. Non. Bonsoir à tous Yeah, made a lot of changes, but the vision's still the same. Ça pena bien makasi ba commentaire na bino surtout ba j'aime na bino et ça la pena kitoko makasi car ndenge za la nous sommes sur la page YouTube tous na page Facebook tous na Instagram et puis numéro ya WhatsApp ezana plus 44 bengo composé et pour na ka ba conseil na bino za kitoko et puis plus 243 numéro ezana composé et ko ça pena bien makasi quatre mois votre humble serviteur votre humble présentateur Watakin Vekate le lion de la presse congolaise autrement dit appelé Exode 14. Je remercie mon équipe technique na sima caméra et la zaki bongo ndeko je suis mbungu listo nzambe car ndenge zalaka et voilà attention internet chaîne YouTube ya biso podcast en tout cas tukiti awa précisément na commune na Masina Siforko na quartier Kasai siko wapi maya mvula pena ezo déborder makasi soko ta kotela banda ko bande ko pena bazola la bien te koto pe salité makasi surtout ba fulu et ba mai bozo mona oyo ezo uta ba bala bele so kota pena batu na bandaku batu bazola la pena kitoko awa na quartier Kasai précisément na Masina Siforko kaka ndenge zala en tout cas bo like bo partager ko za pena bien makasi en tout cas to ka pena mbela ba population kaka ndenge batu pena bazaka mingi na quartier awa ba ko pesa susu ba détail belé parce que ndi bala baka la bino TV za radio te donc TV za radio te bo s'abonner massivement puis likambo pe ko suka awa te ko kende pena tina suka kaka ndenge zalaka to kitara pena partout pour na ko laksa bino vie ya population ndenge bazo vivre et puis ba quartier ndenge ezo changer développer kaka ndenge zala toujours na bokasi ya chaîne bino pena yangai ya yo ya biso nyonso kaka bo s'abonner massivement bo za parater bo zala toujours awa kaka ko zala pena kitoko makasi donc voilà tous na quartier Kasai na Masina Siforko to betambela to sona population tous les cas. Donc voilà, ndela sebino kaka tout ça na quartier Kasai na commune na Masina Siforko et tout le monde peut papa na biso awa mbote papa. Mbote. OK, merci beaucoup ya biso podcast e kota la bino lelo awa na quartier Kasai et tout le monde bongo ba fulu ba mai bolobe ba lobi que non awa pena bozo vivre pena bien te obeta pe ko beta lisolo pas ba téléspectateurs. Oui, les bongo. D'abord, tout ça 11h. Yo moni quartier comme désert. Pona nini karabanda na des autres maisons makasi na quartier. Et puis concernant Maï, Ngai Moko, Maï Zoko dans la porte et bimi la fenêtre. Deux agrafes. D'autres c'est l'autorité ba sur Maï awa pour Maï qui à la terrasse monene zakuna. Merci donc tout le ba awa difficulté za awa vous avez difficulté à ba mai en vous les autres bino ba ndaku et puis na insécurité. Okay, merci beaucoup. Maintenant tout le monde ba succès ça belé awa la police ezali awa ba sala ka mosala te. Non, succès ba succès ça nango mais baza vraiment makasi mate. Peut-être ba négocier na bana wana. Comment expliquer pour nani agent de ozo okanga mutu bozo na ba petit wana. Ils ont besoin de négocier na bango.
pour yo aux agents aux apona mutunyo surtout mais bazoya na ndamu do ozoya na batu mususu eza bien formation za normalement bien. Merci beaucoup, on se trouve juste après. Merci. Glorious. Stories too deep to explain, but the truth is marvelous. It's obvious. More than conquerors. Donc voilà, tout ça peut avoir un élément là sur mon corps, il passe encore dans le quartier Kasai awa, azape na elo kako bakisa mbote papa. Bonjour chef, tout le monde vient de s'appeler makasi antora to za sécurité makasi na masina. Ata biso ba coopérer to tambola boyo kama matembela bana. Okende bokuta na ba koluna na nzela ba ko kaleyo ba ko botolo nyonso kozonga boyo na ndako bana oko expliquer madame pa kondima te bika nde basi bazala. En plus pe ba mai ndenge za kana nzela raya moyete to za na ba sécurité mai ezo côté la biso na bandako to za mal à l'aise. En tout cas, ba konjamboka batela biso na place vraiment na ba sécurité ba kuluno na mingi koloba. En tout cas, merci vraiment. Donc toloba pena awa na quartier Kasai awa na masina awa boza vraiment na insécurité totale et sécurité na nous bandako bozola la bienté vous la soke betima ma e déborder la mapangu et puis na ba jeune ba benga ba jeune kuna bazomia na sekoto makasi surtout ba kuluna wa tozo comprendre bango te ata ba vernier baninga bazo sala ata ko sala baninga ba teka ta mai baninga muninga soka zimo eloko ba ke ba botoli ba ke ba côté na bandako ko violer basa batu ko kata ko zo ba téléphone ta ko la massa mo akumba ka moto nzo kata ka ne kuluna ba ko bete masasa pas ba policier pour na nini teti na ye lungwa aboli ko lunga ne ba ko bete masasa minito na moni ba jipe to tambo to comme ne sécurité makata to kana masina ba tindi so ba policier o ya bien o baza na ba quartier o baza pina ke police azo futama o ba sala boy baza ba futama te moni bazo nyokola biso bazo saka na ba kuluna bazo ko to bazo quartier de quartier to ba ye ba sangani ba komi ko kotela bato tina ndako. OK, merci beaucoup voilà ndeko mbungu to meka pe ko pusa susu liloboso to susu la kaka na population ndenge bazo mona pena sécurité vraiment insécurité za makasi bande ko pena bazo la bienté et puis en tout cas, Torobet a pena c'était le gouvernement congolais côté la pena likambo oyo côté ya sécurité parce que la police est là pour garder les bien-être ya population na ba l'air bien aye en tout cas il a pena kitoko mingi vraiment et puis ba jeune o ba osala pena ba biloko wana botika ba misala na eza vraiment bien té ko lukambo on a nenga bien eza vraiment malamu mingi ko sala pe bien mais ndikani na ba no TV radio té donc tout tambola tout son population et puis to betambela car nenga zalaka on se retrouve juste après merci. Victorious, glorious. Stories too deep to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Let's go. Yeah, I made a lot of changes. Donc voilà, nazepena maman na biso moko aba tosula na ye mbote mama. Mbote papa. OK, merci beaucoup. Ya biso podcast le ba ko tala bino na quartier Kasai et car ndenge zalaka to moni ba ma ya mvula soki beti côté la bino ba parler bozara ndenge ni. Papa ma ya mvula obo moni soki beti e côté la bato na bandaku e buka ka bandaku e bomaka bato. Neza kutu be uti ko bomaka bato boye na se. Toza pe na insécurité makasi papa ba côté libiso na ndaku ba biso bilo na ndaku. Ba violer bato. Ne toza boy. OK, sala mi kara lelo. E sa mi kara lelo papa. OK, siko solution ni bozui. Papa biso tona solution ma te mu konza mboka zela biso solution na esika oyo po to na insécurité makasi. Donc koto toloba bokota banda ku ernin po to moni ke courant ezali bo viva courant na ma eza nango. Papa courant na ma eza nango te to vivre na insécurité to kota ndako 18h. Donc na ko pena bokota 18h mais courant ezali. Po na banga ba kuluna. Donc dolo ba match o tobeta biso ba kanya lopar oyo lopar zaki sera gagner vraiment donc koto na za na insécurité makasi. Papa match ya lopar na soka ebeti ke no ozali bana bo kufi bino nyosoti. Balo bo mabisi ya otala. Kuluna osakana te. Kuluna osakana te papa. Ne toza boye. OK, merci beaucoup. Osengi na mokonza la police sani. Papa to sengi na mokonza mboka c'est al pesa biso solution. Atela biso makambo yo to vivre na insécurité bon c'est la biso mboka. OK, merci beaucoup. Donc voilà le gouvernement congolais qui vient mbela kaka ndenge zalaka ya la police. Donc tout tambola tout sur la fama et na population ko za pena bien makasi et puis to robeta pena mingi c'était ko landela pena ko bongisa d'abord ko landela ba mapango ezo dina ba mai pena d'abord avant que ba konza mboka ba ya bino mo ko lande yango ko bongisa yango na nous parce que mo konza ko ya te alongwe bureau na ye aya ko bongisa d'abord yo mo na nous ko bongisa vraiment libosa lo pango na yo ko za la bien makasi et
pour na ozala pena na sécurité et puis kobeta susu ba c'était pena mingi koto ba jana obenga bongo ba délégant ba tu bazo tungisa pena population kinois bazo à l'est tous les 24 communes vraiment ba biloko zo sala matro to lingi yango susté na mboka la biso Congo vraiment ko landela et ko zala pena bien makasi TV za radio te exemple à suivre. Merci. Et voilà, né la ipsaki bino kaka et tolongo esko na avenir na bala munene toko tusko na bakati et sika bozo mona oyo donc c'est à dire mai suka uti likolo akitaka pena awa yango bomoni ba mapango ekoma boye ba mapango ndenge et dina awa lelo eketi na ba sucre wana et donc mai vraiment débordara mabe awa na quartier Kasai awa na Masina Siforko donc en tout cas population bazo senga vraiment il faut que landela ngo ko bongsa ngo mais ko senga pe to mo ndenge papa uti ko tsa ndenge bo to mona basaki boye ndeko joso ko sunga ngai nde to moni papa ti basaki na ye boye pona ko batela aboyi nanu l'état azela et ko sala pena bien makasite mais boye pe ko zala bien et pona kaka ko bongesa donc ko bongsa fama awa nde bozo mona c'est très dangereux pour kena kitati kuna na se ya mona suki awa et kuna sona kiteza vraiment bien te kaka et puis bazo na insécurité totale, vraiment insécurité totale. Et tane c'est ma place à boy. Il y a du courant, il y a de l'eau, donc courant ezali, mai ezali, mais toujours comprendre vraiment koto zapena mystique. Mais zapena mystique on est dans le barana bido. Donc continue toujours à s'abonner, à partager, à liker, à zapena bien makasi ba j'aime na bino ba commentaire si tout mimi au sala pena bien makasi. Biso tout zabana bitinda na bino kote botinda rabiso ezala pena kitoko. To ya kaka kote tout botinda to kita, kote tout botinda to kita pour que bozala kaka toujours bien ndenge zalaka. Donc voilà et bomoni suko awa. C'est on a pena succès. Dans moi likolo kuna fleuve. Na likolo kuna suko za fleuve donc mai pena soka déborder à kita pena tina babilanga. Donc babilanga wana bomona wana zindara pena ba mai mvula et puis na mai ya fleuve pe sindaka. Donc bino bozomona suko to zongi suko na bimi susu na secteur c'est ka population azali susu mwa mingi et to sola pe na ba ndeko ko zala pena bien makaska ndenge zalaka TV za radio to lobi tibogo yoka. Donc voilà, trop cher internet, il y a bien donc tout ça ce qu'on a quartier Mafuta Kizola toujours na commune na Masina Siforko ne bozomona mai oyo e utibongo na boulevard uti peza na boulevard na ba mai kuna ba ngambo kuna ya ba Kingasani uti na ba Kingasani kuna yango ekititi awa mais awa ezaka boité vraiment ba ndenge population zolo baka betela na mbele zaka boité mais tout cela pena mingi na maman so expliquer biso ba koma boye ndenge nini mbote mama mbote papa yo peno za habitante na quartier Mafuta Kizola to kotaki a tosomba mapango ezaki bien mapango ezaki bien na banzete clôturé à cause ka kolongola mabanga ya onatra de moto tikali to komi boye to bukani boye banda ko ekei banzete pe ekei à cause que kolonga mabanga ya onatra nde onatra sala ki musala na pas à protéger ba mapango ça koto à cause de kolongola yango na nde to tikali boye. OK. Donc toloba awa na quartier Mafuta Kizola awa donc toloba na le pont la bino place ozali et awa ezaki bongo clôturer bozaki pena bien bon on va na bien. Alors on a attrapé azwaki likanisi ya kosala bino pont o tomoni awa ba mabanga ezaka awa belé mais vu que ba jeune ko yiba yango bango moko bazokende koteka yango ale bino siko babite kono batele bino ne na passe. Patike so na pasi on to comme ba victime ya koyiba mabango so tali bia kuna ba cadrement ya on attend à salem ça ne tina c'est à cause de koyiba ngwana to comme ba victime donc toloba a pena le pan na mneza pena clôturer mais la minute bandako ekei mabanga kutonzima kutute banzete kutonzima te kesiko yaki banzete place otonati o ngana yo bandako pena ezalaki banzete pe ezalaki bandako ezalaki anzete mbila to fanda to olia kuna po ezalaki bien on entend ça là ça na bien ba kozika ya moyibi nde to komi boy. OK, merci beaucoup siko banda et sali boye et si combien de temps OK 2 ans 2 ans déjà ba ki parango soute 2 ans ba ki pate ba nyonse ba yaka ba lutolobaka. OK, merci beaucoup de que non ya biso balanda biso partout ka ndenge za bouye ba kontipena ba kimbela ko zapena bien kitoko makasi boko pe ko ya ko sa musala à travers ya chaîne na bino ulinga makasi et ya biso podcast ka ndenge za laka sikoyo soki vous la pene beti
mbula ya makasi donc toloba a pena bokimaka to mbula ebeti tozalaka ya kotala motu moko talalaka toyebaka soki ebeti amsu bandeko ekweya nde tokima donc boza mpe na bana na balali na mike tozalaka ya debu baka so nde tokata nde boye etikali ndambu wana mpo bande kosala nini ekwe tozalaka ya debu so mbula ebeti bana mpe baza mpe na difficulté osakana mpe libanda basakana te abana basakana ndeni monde kosakana abeta shit kuna problème lisusu sikoyo mai oyo tomoni oyo eske bamai oyo bosala yango mpe misala te eza mai ya terase onatra asala bongisa mpo ekanga mabende ya rai kuna rai ezwa makasi nde babuki be meme rai so babongisi moyen tre elekana te mabanga nyonso batia mpo ekanga kuna balongola déjà. Okay. Merci beaucoup Ndoko Joso Mbungu tokita pena tina c'est tout à la shit do wana ekozala pena bien makasi. Merci, à suivre. Donc voilà, bon monisco tokiti vraiment na terrasse ya monene oyo on a travaillé vraiment à sala pour que bande kokoto bazala la sécurité na quartier mafuta terrasse oyo ke tina fleuve. Donc ma ke pena tina fleuve vraiment mais awa siko ba mabango banani batiango. Mabango tokanga ba miyibi o ba yibaki o ba bimisa kuna na se. Tokanga bango yango wana tokanga bango tonotika bango na polisi nde tokanga bango nde bayiba mabanga. Donc mabanga oyo on a travaillé pour que servi bino bo vana dans le calme. Allez ba maboko milai o to benga bango ba miyibi bazoya siko ba eko yiba yango ba panza bakina oteka. Buka kango na se bakota tina se bazo buka nde tokanga bango. Ba kota pena mai loka basumare. Ezalaki esika ezalaki te biso totiende miko kota ezalaka mabanga oyo esalasala na mabende nango totali babruki oyo na baoyo eza différent oyo nde totongi mpo toprotege ndenge bukani ya lopango balabala teka protéger lopango. Merci beaucoup. Maintenant côté sécurité côté bozaka neni bata maboko baza te côté oyo tozalaka na insécurité ezali mpe sécurité ezali mpo na ngamu kuna bana kuna baya kopie kote oyo koyiba na bakununa mpe basoda oyo batia biso na posta baza eloko te baa mpe mingi te mingi baza oyo baza na basoda baya basoda bakozala mibale mosusu na baéclaireur ebele so bakuna bauti kuna baye kote oyo ma badefendre eza te wana bayaka mpe balerni bakuna bayaka erni mpena bayaka ba 0 ba ine bauti koviole alingi baviole bandeko na biso mosusu aka na veni ka na coin basoda baza 0 mètre mosusu oyo bakimi bakoteli bango baviole mwasi nde basimi nzela bakimi awa mpe ka mema bachine so basoda baza na rai awa na wenzaka putu asa eloko te mpo insécurité. Merci beaucoup. Donc boyoki bongo mela ya population ne ba tu pesa pena mela la bango en tout cas ko landela bango pena surtout côté sécurité ha ko za pena bien makasi ko landela bango pour que ba viva pena na ndenge longo bani awa na mboka la bango pena ko za pena bien makasi puis bato ba osala keno ko yako yiba mabanga na po oyo uta ba na mai uti bana na ngambo ya kingasani ko la kimbanse qui traverser ti masina à qui fleuve. Alors biloto bozo yiba nengwana bozo faire des trucs bana ka ba tout ça les savoir bozo ba te et puis côté kuna pena boye là déjà babi aso bakangi bino malamako la ndolo kuna kutu kuna ozatama fufuto ozatama lo sote kuna neza bongo filmu na filmu en tout cas ba para batela bana la yo la pena kitoko makasi ba lobi yebela cette fois-ci vraiment ba changer déjà méthode ce que ba suyo kei en tout cas la mama kuna mama ozala te kaka ndenge zalaka mama nino ko basana onde ko toloba papa ba changer tu ne ba soda j'aime ba yo sala loko te tozana basoda te tozana bango so bakangi mwasi na mbande batoni loka oyo bakanga yanke bachange so basoda baposa balonga basoda tozana na insécurité makasi mpona basoda oyo bakangaka baya bato baitina basoda jemi oyo bakanga bayebi osambisa te ayebi okanga bapire oyo so bakangi yo batindi yo mbala moko atopesa amandi okei aso bapesa amandi batiki yo. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, Tomatis, c'est qu'on a l'icolo. Tu as toujours dans le quartier Mafuta Kizola. Ok, merci beaucoup. On se trouve juste après. Merci. obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata
esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Donc voilà, toza siko awa na direction monene lisusu tobi na direction monene oyo eza bongo na avenue Kitanda, donc na avenue Kitanda na quartier Lokali bino bomoni toza siko quartier Lokali siko na nati oyo eza vraiment raya très les kawa, donc raya très vraiment les kawa, raya très les kawa. Mais il y a pas si vraiment bazo bongisa yango te à traiter vraiment eza vraiment te ndeko na biso pe kaka ba congolais ba miyibi ko iba ba mabende puis tout ça la pena bien te. OK, tango pena ba na ko sunga pena ko longwa kuna ti elengo na sifoko ti na ville vraiment kaka ndenge za la mais vu que mai en vous les obeta trop mai ezo déborder yango ezo kota ti ekunde boti ba matiti boy rai ko to musezo mona ko to musuku tezo mona te bon ko to ko sécurité ko loba kutu te ndeko tu l'état za te to ka ko to vraiment si pe mawa bazolala vraiment na nkoko sokutu ya kosakala te sokutu vous le bête en tout cas maman zo mona tia na mokongo bima libanda yebela déjà direction ni okende la pena pa ba voisin car ndenge za la ko kimela pe puis chez voisin pe kuna bango ba kopela ko na fleuve Congo car ndenge za la mai zo déborder makasi ya kosakala kutu te ba palais en tout cas zo dinda bazo koma mikuso lokola bande ko so ba pigi mais en tout cas banda ko zo zinda vraiment te tonga kinda kwa des niveaux zo kita tina c'est vraiment lokola soki nani en tout cas ça la pena pas si pe en tout cas population bazo lela vraiment e ko landela bango ko bonga ça vraiment surtout pe koto sécurité kutu ya lobela kutu te ko landela vraiment ko za pena bien makasi en tout cas la police na biso ya ville province à Kinshasa en tout cas ko landela ba délégué wana pour que quartier vraiment comme calme base à la pena bien ba ndo tambola air nyonso ndenge longo bani et lokola ba Congo maina so lande ko na ngai pe j'espère que ça mona ya quartier mona mabele to ko so la ko za bien ndeko za pressé merci beaucoup en tout cas et logo oyo eza vraiment bien makasi ko za la pena sécurité za la vraiment kitoko puis environnement quartier za la ndenge longo bani ko za la bien en tout cas et ça le pena kitoko ne kaka ezalaka donc ya biso to kiti awa siko lelo to lobela vraiment bino boyo kinenge population bazolo bandenge ba lobby vraiment kutu ndenge to solo baboui kutu na mabele déjà na secteur oyo baza déjà na moko déjà uti kokufa balobi kaka ba kuluna et puis ba uti bongo ko bete masas alors population vraiment balobi lobby bino boyo kinenge to bakaka TV za radio te exemple à suivre en tout cas kolandela vraiment makambo tina stuke kozala pena bien makasi kitoko. Donc voilà, nous sommes sur l'avenue Kitanda, dans le quartier 3, dans la Massine à Sifoko. Donc tout sur la pena papa, un mbote papa. Mbote papa. Merci papa. Tout mon quartier vraiment batu baza pena ya ko telema mito batimati liko lokwa sungini tozo kompateza nini? Insécurité ezali parce que lelo na tongo ba policier ba beti jeune homme moko na likolo ya moto masasi aku. Ba beti epona nini à bout portant ou comment? Non mais il travaillait. Il travaille, mais c'était une balle perdue. Et qu'ils eu un jeune homme directement abattu dans l'hôpital à Kofi. Et maintenant, balle perdue, n'est-ce qui par rapport à quoi? Bon. Balle perdue, les policiers qui passent que les hommes ont boulé à Bakuluna. Voilà. Le kuluna ndeko wana kufi wana kolo ya bana ya kuluna donc c'est à dire kuluna ba policier bana kubazo tant bazo linga ba dégager bango ba taper ba beti bal aller rater que zo mona moto. OK, merci beaucoup. Conseil ni ko pour ça na ba jeune congolais parce que papa za na bana ba ça s'appelle na bana mibal si je me trompe pas. Conseil ni ko ko pesa bango vraiment. Conseil izali que ba jeune na biso batika mobulu parce que mboka ezamabe. Batika mobulu ba luka moyen ba luka moyen ko luka eloka ko sala ma eloka ko sala ceux qui bazui moi 10 francs 5 francs bali ya bavanda bakola batala venir à pays parce que pays za malamote. OK, merci beaucoup papa, toujours appelé Venabi Kozo Kende boulot et bon service. Alors puis la police pe il y a ville professeur Kinshasa concerné ko pesa bon pe na ba ko beta ba masasi nengwa. Oui, ngai pe na za du côté à la police na monique la police ils a ko sécuriser population te na ba bien na yango. La police a intoxiqué la population, se soulever contre eux. Et tu éviter ce qui a solo. Na kati ya élément la police ango. Ba élément baza formé comme policier qui doit garder la personne et c'est bien. Ce qui bazali ou bien bazaka
bavoyo bazolokota. Okay. Merci beaucoup papa, bon service et puis à la prochaine. Donc tu allez pena bien makasi nengo pesi so temps to seulement muke et ça pena bien bon service et bonne journée aussi. OK. Voilà neka to lo bara TV za radio te donc to tambola to so la population toujours à na masina nebo ki nenge to moni bato bazami tuliko likolo donc balle perdue et ke ko zo mona moto lelo atiki pe vi na yekaka nenge za en tout cas ça le pena bien te to so la population toujours à na masina si fort. Merci. Donc voilà, na cadre kaka ya environnement et puis na insécurité awa na masina. Donc tout sur la pena elenge na biso to moni ambote chef. Mbote papa. Merci comment nani? Comme Narcisse. Papa na biso Narcisse voilà, ya biso podcast le qui telebino na mabele pe na certain kaka ndenge zalaka. D'abord to banana na ba maya mvula koto bo fifara ndenge ni. So mbule beti donc ça la ba dégâts pour banzeli za malamu te bibi sa banzela transport comme cher makamuka bongo donc vu que tout ça vraiment trop dur. Donc to ba pe boza pe na difficulté de transport ti boulevard transport za musika. Transport. Non, normalement na langue ezala na bien mais so mbule beti et comme moi difficulté parce que e matara na ngo. Et là à 1500 ça la 500 comme tina 1500. Voilà. OK. Merci beaucoup maintenant côté sécurité. Sécurité tout le monde batumi tout liko to so comporter ezani vraiment dans secteur. Parlons de la sécurité. Ici, vraiment, il n'y a pas la sécurité. C'est toujours l'insécurité. Parce que les soldats et les colons se sont fait une seule chose. Donc, il n'y a pas la différence. Parce que et des colons et des soldats, tous, ils nous malmènent. Donc, vous sentez que les soldats et les colons, ça est là, ils sont et si ils côté la biso banda ko bazo pied biloko. Je vois pas la différence, je vois même pas ce que les policiers font ici. La police nationale est pour sécuriser la population, mais ça c'est le contraire. Je ne sais pas ce qu'ils font ici. Donc je vois comme si Moussa n'a pas changer, la formation, Moussa malam, baza kuluna soda bena normal. Donc tout le koto à part nanu kokuta na bongo na otobenga bo ba deleka ba kuluna nanu et puis donc tout le ba police pe ba kreza bino makasi. Bazo malmené biso makasi soda kangio ozano normal ba kangio osalini osalo te o kende oyebela okuna o kepe boye pas elo te o pe simbongo batikio. Alors vous m'avez arrêté pourquoi? Il y a pas la raison, il y a pas la cause. C'est la raison pour laquelle Basouda a donc moyen de bazo malmené ba jeune makasi musala bango bazo banga bakuluna bazo ka maltraiter ba jeune garçon. Donc tout le ba na surtout comme 18h 19h botambola rapena à 19h on est déjà à la maison parce qu'on ne peut plus marcher. Bon soki outi musika okoya ndenge. Oui. Soko outi sko musika oya ndako sko ba 19h betelo kuna boulevard kotoko ya te. Des fois que tu outi musika ozongi boye po okepola la ta na société boye ndezala so outi musika obanga po bakanga ba kanyo sous na société na na tongo futi pe mbongo. OK. Merci beaucoup ndeko nenga outi ko en tout cas ça pena bien tête en tout cas to robeta pena c'était mingi na et puis na la police na biso vraiment ko sécuriser population na babiloko na e car ndenge to bi ndenge zala ndeko ba ko baksa moi lo ba ko za pena bien makasi chef ko nini ko baksa na ndeko to ba koto pena pona sécurité. Bon ngana ko bakisa par rapport ya insécurité za na milieu oyo. Bon question ngana ko tuna na ba o baza ba konzi est-ce que ba pollution ba tcha comme ba garde ya peuple. Est-ce que baza ba Rwandais balati en tenue ou bien baza ba propre congolais? Oh, parce que tout le monde un policier a tiré congolais massacre comme un ennemi. Donc là je ne disconviens pas vraiment tozo senga boina ba konzi na biso ceux qui balingi bazwa bato baza lokola ba policier ou baza ba garde ya peuple. Il faut bazwa bateau d'abord baza bien instruit au batanga et de deux il faut batala pe betide na bango parce que jamais beaucoup zwa kuluna bozi bo pesi eteni après à ça la opération à ça la ngote lelo ba tu comme deux personnes na ba policier lelo ka na tongwa lelo ba beti deux personnes ba kufi. Bon là, tu évites ceux qui t'ont la Brazzaville ou bien qui m'a donc tu sais le gouvernement n'a pas vraiment à ça les moyens. Il y a qu'à régler le problème à na Massine na quartier 3 na quartier na biso toza na Kasai na côté ya Rail. Bon monipe je pense que salité zali
bato vivre na salité tozoyeba te est-ce que vraiment toza na bakambio bazokamba biso ou bien vivre kaka biso mo. Puis kotala pe boye ba jeune pe awa na quartier boko bimape les devants va que bakonzi l'état baya ko bongosela bino parce que bougumel ça va na bureau na vandi na ya et puis chef du quartier ça va na vandi alors d'abord boko se cibiliser pe ta ke bino mo baya ya bokangani va bozu pe na ba saki pa bongosi ko za bien makasi ko za likanisi wala ta ba weekend ko sala musala. Oui, makambo lobi et salama déjà. Et le gwesali ke ba jeune batika ko sala to ba no ben ba salon je pense que bo sala salon bozu matiti bo luka bo tumula libulu bo kotsa matiti. Mais bo mona subitement ba policier ba ye ba kangi bino ba memi bino na la tindi bino. Donc so bo sala salon bo bongisa quartier avec bambila ba ye. Oui, bambila ba ye. Na la tindi bino bozu autorisation panane. Au monde ba kangi ba o bazala qui est un peu distrait ba même la police ba lié ba ngombo ya ngona ba jeune ba komo banga na ba moi ba sala musala na ezate na muto sala liboso ya porte na ba. OK, merci beaucoup. Ne tozo mona pe ba salité boy donc to ba kina bo lema no pe ko sala musala pour ki so bo sala policier ya mona kangi bino to lema na biso bo sala policier ya kangi bino et de deux vraiment tozo na problème moko ya mai. Parce que maïzo ya tellement ébélé, on a kuna fulu, maïzo ya moyen est repassé côté vous mesaté. Et c'est que faut pas ça la moins canalisation mon pour na seconde son poussani et on a grande terrasse zali. Donc et ko permettre maï o yé kiti na ndenge ya calme mais comme si ezate yango ba dégé zali ba ngungi ba bola la te ba na ko bela donc à cause de la salité. OK, merci beaucoup. Maintenant qu'est-ce que vous demandez au gouvernement congolais de faire pour vous? Todo singa na gouvernement a sunga biso et atindela biso batu o ya bonne foi oyo soki ba recommander aye ko sala ndenge batindaki vraiment soki ekozala bongo ya ko aider peuple biso pe to ko appuyer bon otika pe bi vota OK biso to ko voter na biso ma réalité mususu to mona bon faut eza ya biso to voter muto to za na posa na ye mais boyo tala boye muto bo voter ki bo ya bimite me bayo chamuto mususu. OK, merci beaucoup en tout cas sali kitoko makasi na biki bayo kimbela vraiment ya biso podcast c'est barotalo pena partout mokili mumbaka na ngezalaka et puis je vous souhaite une bonne journée et bon service aussi. En tout cas ba internet na biso bo s'abonner massivement bo liker bo partager et ko zapena bien makasi bo ki toujours population bazo pesa pena mbela balobi surtout koto kutu bazalo kwa na est kutu bien beni kutu bien mona vana na beni ke koto po koto so komikaka 18h45 ko zaki na ville ko ya na yo tela na succession ke na success bakangi na bango jusu yo ko mi kitika ka yo mo ka boy. En tout cas ça participer ma pena kolande ya pena likambo tina suke kozala bien ko bongisa vraiment mabele secteur za pena kitoko ko entretenir ko bongisa ndesi boy baboso tozo mona awa batu bazo vanda liboso ba ndaku voilà ba mapango na bongisa ka liboso boso ba fulu oyo en tout cas ba odeur wana ezokota bona nzoto esala pena kitoko makasi te ezopesa ba maladie ba malaria ba typhoïde. Alors kobongisa ekozala pena bien makasi à l'époque basala mbutu mutu azabanga seko ezalaki pena mona ba weekend mo pena hélicoptère bazo boka pena bakisi. Alors tolingelo kwa na pesonga ezonga na mboka soko ngo ezala pena bien makasi ba malaria kozala te ba typhoïde kozala te batu bano kufa pa pamba te lelo koma pena boye ko bana pena lundi ti weekend mona pena ke na otamsu ba 10 morts pe na ba famille moko. En tout cas ça la pena participer mawa ko landela pena makambu eko za pena bien ko bongisa eza pena bien makasi bato bazo votara bino boyara ya ba voter bino ko kopela ba place ngo pe faut ko sa pena nge population lingi surtout ba député national ba député provinciaux bino pena mingi faut ko landa pena bien ya population ko za pena kitoko makasi ka ndenge za la. Merci. Donc voilà et tous toujours na masina kanete bino et tous tambola tous kota bina bakati puis tous bimaka pour que tous sur la population et côté sécurité puis na environnement ba vivre nini et tous mon bongo bo soto l'équipe na makasi na ba rai awa en tout cas participer mawa ndeko langa ko poussa na tous na ndeko langa et mbote papa. Ouais mbote chef. OK, merci beaucoup à la caméra et biso podcast le kiti awa na quartier et car nengezala ko beta pena masolo d'abord to banon environnement to moni ba bosoto libosa ba mapango libosa ba ndako en tout cas bo vivre ndeni koto ya environnement. Ouais, l'environnement je vois bien tout le bas un peu critique quoi on en rôle bas pour surtout ta chose saleté sur les comme abo donc saleté zo dans l'environnement tout à tout ya ba maison ils a des saleté ya ka vu que koto bo ga belle de 1 za la raté
donc c'est pour ça que bato bakoboka poubelle na rail soki tomona mai ezotonda boza ya led on n'a pas de terrasse ici il y a pas de terrasse nde bambula bamai ya mbula oyo ezomona etondaka awa ebimaka na baveni donc tout l'avenue donc to likolo uti boye ne souk sango ezaka na rail ne sala ya bandako belé ekotaka mai à travers bamai ya mbula uta likolo soki rail est dégagé donc etondi ne poussa ya bamai endo kuta na bandako vite na rail ya terrasse ezate terrasse ezate yango sala ya mai etonda terrasse ezala to mai uta boye bandako na terrasse ya kuna liboso terrasse kuna liboso ne le sauvera yango na mai ne soki ndaka ne ke no se trouver na terrasse mais même bato kuma un petit mia donc à part que ça côté au petit sous tout ça bilanga biso côté ya chwende mais même si mikolo toujours souffrir moi mke non peut-être pour pela soki pela ne te mona qui fleuve a débordé makasi ba mai pena koti même dans c'était du fleuve quoi et tonda yi pe bato pe ba monta na ba boîte ne be biso côté ba mamba no sa sumi salate donc bato même peut souffrir ba matembelo za 5 secondes ba me fa nyo so pour musale sala maté donc mai pena so ki tomo mai likolo donc moi tu ça ça za la été donc créer pour donc ça dépend donc tout le monde veut bien difficulté côté on a vraiment donc il y a un peu ça. OK, merci beaucoup. Tout le monde peut secteur nous batu mitu likolo ko netka ba arriver à Jésus-Christ mais to comporter zanini batu bazo ki mama mango to habiter le parasite coupe d'Afrique to nengeni. Non le parasite coupe d'Afrique le parasite coupe d'Afrique le tout ça éliminé. Le problème c'est que côté yo bobi ga ne phénomène ngo comment donc phénomène comme des camps les Américains et les Arabes. Donc phénomène on les a dérangé pas de makasi donc kuna soto moni ne ba bazotima wamba kuna ezaje barabe basaka bo likolo côté direction ya boba sabena barabe côté boto za ba américain siko ba américain wana ba ke babunda kana barabe kuna donc ndito il y a un mort d'homme ndito le mort d'homme salami mutakufi azu badino monta azu ba comment on dit donc balle perdue voilà balle perdue azu balle perdue quand nga kuma moto kuna zo bundama nde azu balle perdue ratini wana nde dérangeaka biso makasi barabe na ba américain to vanda kati. Ça fait combien de temps babiloko oyo barabe américain mais tandis que on est des Congolais et si combien de temps ba jeune pe bozana quartier et là on est ezanga pena bozu pena bo fulu ki ya ko telema ya ko lakisa pena ba deleka ba ndako na bango moko ekozala pena bien makasi avec ba policier na sima. Ouais, wana za mabete oh le bien la question c'est une bonne question voilà c'est une bonne question toko lakisa ndeni tage ngala ko ba na ko puye ba sita toki na ibe ba ndako na bango toko lakisa oui tokei to mundi ba ndako toke to lakisa mais tango ngala lakisa ba ndako na bango yango kuna zaka ah et puis tango bino osu ba kuna ba kin directement ba prison ba ko ke prison to mundi ba ko na prison ba ko ke prison au moins ba ko na prison mais la prison wa 2 mois 3 mois abimi so tango abimi wana ngana na mama na sécurité otango ke donc otanga damu donc ozobanga ko dénoncer parce que eux après to ba okanga ba ki batindi bango aki des droits et après to ba okende kuna abimi si bango ba bi que na masa mtalakisaki ba elo na pale ndatega jidunga donc c'est que je ne peux pas le faire donc na ko laxne banda kuna ko laxate pona me sona la kisi bango donc ngani na na problème bon ngani na problème makasi po ba luka po ba umela te ba kenda ka umela ka te ba bimaka to mona o même bino ba commune bino zali. Donc c'est un peu ça donc surtout le phénomène américain Amérique arabe wana phénomène ko beta ba 3 à 4 ans ou bandei 3 à 4 ans pour phénomène outna ninga ba braza c'est là ba koni na yoka izakani na braza de outna braza ne se trouver na titre ne zo pas na ba payer belé donc phénomène ne zo déranger biso makasi phénomène américain arabe c'est ça vraiment ya on ne zo déranger biso makasi donc ba yoka na raté donc so bon ninga zo ki c'est net comme on a besoin de lieutenant besoin avant dans l'avenir donc tant de gagner salami directement ba yego tapo barabe ne ba ngina ba soda boye ndete ba obunda ba soda bondi ba batira di bal donc toloba barabe o ba utina ngambu ba utinga moko na boba kota utina boba donc ba utina ngamba na boba kota ngamba sabina bazaki bongo na ba policier na sima na bango non policier na sima na bango koto ya moto ba ga MOP la police ba ko ma deka de la police ba côté barabe ba côté la barabe ba police ba côté américain ba côté américain ndeti ba police wana boye wana ba police ba benga ba police kulush maintenant bisayo monsieur les journalistes ici nous souffrons on est en train de souffrir dans ces quartiers on est en train de souffrir parce que ba soda wana do to ba boye donc vagabondage na yete soko ya fraction ni vagabondage
na to so ko expliquer vagabondage sur la gisini est-ce que comment ça veut dire na ko tambola butu na tambola na côté na na okindi tena na mission na ko pas mutentel donc je mutentel est-ce que on a besoin de vagabondage et pour un objectif na ko ta mutu mais bango batu na katata ke ozo kenda pozo sa nini benda bango benda na tata mikolo tata mukolo oza na bana be bakangi donc oto to vivre lokolo alongi na mboko atala mboko wa vagabonde surtout elo côté na hotel mele yangwana bakanga bakuluna te babiso kangi kuluna bakanga bakuluna te zobi kangi kuluna mutana kuluna azate bamo fo kanga benga sibana pale wa bourgeois kanga bourgeois pour maman olinga talala c'est ça moi 20 000 15 000 30 000 40 000 50 000 mona basani babimisi donc surtout au na bongo ba phénomène ya makasi ponini vu qu'il y a beaucoup de policiers bafuta marati bafuta marati yango poussé ba policier belé basaba makambo na ba tracasserie ba osala wana docteur babato baza vraiment non matriculé ba policier baza non matriculé et ya moka za kina chargeur ayeba na vena ya capitaine ya gazwa zala surtout même to bien apena stick tout éclaireur wana les éclaireurs sont des civils s'il vous plaît les éclaireurs bana quartier ba ba vina bino ceux qui bossa la erreur wana policier akokima na ye azala mundu kina tena kim yo éclaireur pan ekende mpela pan ekende boyika que ça la pena passi chef est aujourd'hui un peu levé na mais ça la cop karaneng za la et conseil no copé ça pena ba jeune o ba ça la ndemo na ba ça la kuluna ba o ba kala ka ba conseil no copé ça ba ngita ke congolais ouais te congolais conseil no pesa moko conseil za moko ngana za yet na pena de maboko lo wa bango ngapela ko sa pe yo katinga singa bela ke jeudi na kati mais une importance mo wote aussi mba sedo yo ko besoin importance mo wote ngayo no bo mo ngana mesa na ngaya na luka mo safana mo fait mo na ko to chaque no ko to safana mo fait mo mutena mo na tina poche na renye ngani na ayanje bango baza ba yanje te baba yanje te yo mizili seto kati no mo no yanje te za berere ba age zo kenda kuna 60 ans à la rate kuna 60 ans à la rate donc conseil na pesa ba ya ba luka ba boulot ba tika ba distraction ba luka ba boulot za belé boulot za ka to va na bio te ngabe na tangiti na tangita ke ba boulot to yebi na ba kongo na biso boulot simba bena bani mais te na moi libana ko street libana na tanda pour on ne sait jamais ainsi va la vie donc on senga baninga na ngai mibali o ba lo wa ngai batika kuluna efuta te eza buso bebele bango ba okufa ba ma ba parana ba olela ba okufa ba ki mateko fele donc c'est que cop wana efuta na ngote ba ya batika cop wana ba concentre ma mso ya vie pour kuluna 50 ans de kuluna sota raté donc c'est un peu ça mais au peut obéter la cité yango on a obéter la cité surtout ba soda vagabondage ko grand pamba mais loko faut ko lobela ngo makasi ko to ba boka na ba papa o papa te na poser papa il faut ko lobela phénomène na makasi on peut faut ko lobela mais loko faut ko lobela makasi donc to a déranger pour makambo wana ba tu comme 19 ans bango tambola pona nini so abimi we ba kanga e vagabond so moni ba muto amoni ba soda akomo kima oga soda za garde civile mais so ki muto amoni soda na bisa no chef mais le roi joueur Fatima Mbango poli ba kanga e papa wa agio ba kanga bango ouais on a le balais avoué. Okay. Merci beaucoup Ndeko Langa, à la prochaine tour sur les Zalaka et en tout cas quartier na quartier Kasai na Masina et Tchenge donc en tout cas c'est vraiment faut sécurité za la vraiment kasi et pour que baza la bien 19h ba bien akuti ko tambola ko tuté so tambola donc babi so tambola donc vagabondage ndeko ndeka uti ko ba vagabondage d'abord kangayo ba tuna écouter ba quartier za wapi ba kanyo kama ba mo senga mbongo en tout cas za mabe makasi bogar ni na ko bakala moni za munelo ko la tisera Marcel Tissera. Là, sur la peine à Ndeko Langa ya Pembe, car voilà. Bonjour frère. Bonjour papa. Ok, merci beaucoup. Boa. Déjà. Merci beaucoup les Pibo de Massina, on appelle ça comme les Pibo de Massina. Donc voilà, tout ça la peine. Koto na mingi na poto moni batu mituliko liko bambango tebite ezani no mekepe ko expliquer susu bayo bazolanda yo. Te papa, problème eza to na quartier. Le quartier na biso to bani tout na quartier. Insécurité commis par rapport aux soldats quand il y a le Koulouna. Il faut bien parler. Hein? Et comme il Koulouna ndé bekire comment côté ba américain ba arabe. Quoi biso to biso ba médecins sans frontières to kota partout maramana to zara ngote mais le biso to singa na mabele qui me fait ça là. Ba konzi la police ya pour battre la biso peuple. Mais la police pour moi le cause attroupement. Comme le ba désordre et où tu peux bandana la police. Tina ba civil.
problème ya makasi eza balukela biso tobeta na sete na bakonza mboka balukela biso na bapolisier bien maturité bakodose mpe espoir peuple ntango yo policier ozoya eforce ezali okangi moto ça va mais ntango yo eforce eza te ka moto atamboli ka boyo okangi ye population mpe mona bongo basevendique ekomi population mosusu bakoluna mosusu bakoluna te mosusu kanda moto etindi asala bongo na likambo okangi ndeko na ye bien ninga na ye asala eloko te toyani insécurité makasi mpo toyoka bamorgue d'homme ezokufula kwa lelo na ntongo morgue d'homme ezali ana kitanda na suka mundu justement mwana moto toyebi te tolalaki na batongo tosotika ko ebembe la sécurité makasi l'état malukela biso mais côté la paix eloko bongo ndeko na ngai côté la paix eloko wana bino boza na quartier boza ba yaya boza ba kulutu ba sa biloko wana ba rail ba américain ba sa côté la bongo baza ba leki et puis sopi ba ninga na bino pe bazali wana est-ce que bokoki ko benga bango te pour que bo talisa bango pena ko sangisa bango les deux kana pour que ba yokana ezala dans les miya te papa eloko lo bien les autres temps merci mi pour la question wana biso to ba grand oh nyos wana sont les petits les Arabes, les Américains. Bayebani bazaki loko moko. Ezaka ndende makamde koma la ngoka bango na bango nde bakabona to benga bango to vansa bango to sangana me koto so yoki otambusa ta miko koto ngambo na ngambo kuna bitumbezela esute. Ikoma ka ba policier ya ngambo kuna policier ngambo koto maka na ba yangi koto me o koto ba kabe koto ba meke koto ba bunda esute. Ikoma ka ba policier na ba yaka bango na bango. Mais tous les deux côtés, biso toluka to tama kimia bato koto ba kende kuna bato kuna ba yaboye c'est soka les policiers ya ngwana tozo senga baluka so policiers to lo baba policier ba mbazo lukani ba désordre ça désordre teza ba policiers. OK, merci beaucoup les plus beaux de Massina, merci beaucoup nabi ke toko sola susukaka ndenge zalaka et voilà donc ça vraiment to so beta pena mbela to sola en tout cas on se retrouve juste après, merci. Donc voilà, tu as toujours car la machine et tout sur la peine maman na biso to mona mbote mama mbote papa. OK, merci beaucoup. Comment on est maman? Maman Blandine à Ingol. Maman Blandine, voilà, merci beaucoup. Yabiso et te quitter bino a lelo et car ndenge la Colombiano d'abord environnement et to moni boutique na yo ezali boso ya rail et pina bosoto ba fulu ba mai boso ki vous les beti bozala no bo vivre non ndenge. Ah ouais, sengeli bati la biso ba boatu. Poto zo nyokwa ma salité leki, ba terrasse ba kanga, ba mapangu ba kanga, côté maye coulé ezate ezo zongela biso. Talaka poubelle, ba poubelle ba boaka poubelle ba lekaka te, mutu mutorozo salité na ya tikila ndako ya mbule ko betale ya sopi, nyonso eko kanga ma awa. To yebite ezani ba kondi azana likambu te biso monde tozo bebisa. Na rai atwana kimia te. Toi na rai quartier 3 Massina rai. Ba souci te tondi na quartier oyo. Bazemi tozana ngoyo tobotaka bana basi. Oh, kwani bana mibali ekosimba te. Mwana mobali awa azana eloko akoloba te ya kosala te tata mokondi tela biso na rai na souci oyo etondi kinyawa etondi na rai awa. Bati na mwana mbisi bakangi. Mwana yeko somba kisi bakangi. Mwana uta kasa soje jeta bakangi. Tata kele musana 5 ya bakangi. Bakolinga baona singa bilamba bo titi lokwa bambwa. Toyebi te basusa tiango. Soda aza policier aza ona pona okengela biso ba bien na biso. Lelo policier koma monguna. Toyebi te tokosuka wapi tokokende wapi. To mabaya mibali nyoso la kisasa toto sa pendenge nini. Botela biso likambo la police. Soki yo simba te botia biso ba JR. Bangonde ba aussi sa nyoso yo. Tongwa leo bat bakufi bana moto wa masasi banda ku bapiye bakambo ebele beto na insécurité isaje ko tia so ba jia bana mura bakota likambo yo ba police tout balongwa poto ezo simba te donc to lo bakoto pena insécurité makasa on sala te te papa ya ko sakana te maman boutique no kanga à partir ba erni à partir à 20h na 20h wana uza musika landa bon toi moi na musete na ka pembeni awa moi kimi ezali poto na la police mais soki bana na batomboki la police tout bakimaka bana na bambeli pas que police okima mutu na machete et simba to na posa batia so ba JS senti emo président et kitana rai tozwa kimia on a besoin pena bien les sécuriser. Oui. OK, merci beaucoup Woki maman nenga otolo ba utopesa mbela maman azala kanda na yepe ya ko sakana tawa po ba biki na obota no bana basi po ba zem to sana ngo to bota basi oh mama po mibali zo simba lisute so tini mwana mbali poisson libana mama banyati bakangi asomba kisi bakangi abi matongo ne pa kena ko wela transport musika bekolo be to suka siko wapi soki 30 mito 10000 bimite ba otika papa te po journée kufi siko tina o ba sécuriser biso awa eza nini peza wapi
jie anda kota mabele na biso ka na rai na quartier 3 po to souffrir. OK. Merci beaucoup bakonzi baoki dossier à suivre TV Radio T. Merci. Donc voilà, tout sur la pécana elenge mbote papa. Mbote papa. Merci beaucoup car ndenge boki bongo population zo pese la mbela vraiment ba bi koto na bino pe na mai ko sakala te teka moke ba boîte pe na to nos boîte zo transport okepe ville ndenge za la mvula so beti koto pe ba mai kote la bino vraiment o bande ko balobe za ndenge wana. Eza solo koto to vandi soki mvula beti moya ko bimeza te. Donc ba mai ezo kota na bandaku ko bebisa biloko. Donc banzela tout ça ko tonda na mai makasi. Donc banzela tout banzela sortir zate. Chiko banzinzi donc salubrité trop à koto moyen te vraiment. Donc to bapela koto boza pena na base pena ya bosoto parce que ba mai yo soto mona ke na ndenge fleuve ya déborda ki ba mai ya kitibo ba mai ya ki kota ki et puis ba mai ya utara bongo na boulevard zo ki termine ba fini ya ko vanda awa na rai awa bino boza pena nzinga ya rai awa da bo viva pena na bosoto. Donc to vivre kana bosoto makasi mai makasi donc banzeli ezate. Okay. À vrai dire banzeli ezate mo so talibo comme la kete na nzela ba salité za partout. OK. Maintenant ni les senga ke no d'abord bino mona ba jeune et le ke bo benga ka ba konta mboka ba ko bonsela bino mona ba jeune bo jupe likanisi pe ko sala pe salongo na quartier pour que bo viva bien. Et salongo ezala kanango chaque fois salongo ezalaka comme on a ba jeune boye ba bimishi ba biloko ba longoli ba matiti na nzela donc siko bisika kotia ba matiti wana. Bisika bien des até moni ndenge bazela za boye ba canal les até bisika ma ko kita boye ma ezala banzela te ya kolekela. Donc il y a pas banzela bien, faut que l'état peut batala makambo wana. OK. Merci beaucoup. Maintenant, deuxième point, maintenant pour la sécurité, côté sécurité, ça rend pour tout le monde, le bureau, la police, belé, mais tout le monde comprend que bazolo bakaka kuluna, bozarane. Ah, on a likambo kuluna koto tokolo bate. C'est que tous en a bastion. Donc koto désordre trop. Surtout la police wana bozolo ba bango moko de ba premier désordonné. Bango moko de ba to ba tiaka mingi de désordre. Mona ndenge toza boye ko la mukana tongo obimi okeno kop ozonga boye ba 18h ko mona bureau la police ko kanga bato ba 18h ko tracasser na ndenge moko mabe na ndenge moko mabe respect ya mutu ezate donc mabe trop awo bazo respecter bato te norme kutu ya ko kangela bato ko mona boye ko kanga bato bikanga kanga sans motif sans problème ko moni boye ko bazo kanga bona ko kanga donc tolo bate. Si quoi on a orchestré des ordres makasi moya ko identifier o aza kuluna o aza soki policier zate azota mona na batu na bango soki ba éclaireur ndenge bazo benga bango wana bango moko ba désordonnier bango moko batu bazo tia mingi ba désordre wana ba buzo ba moko boye ya ko supporter te. Donc to ba kutu na simalanga kuna na soki na venir wana kuna liboso wana ba biko to ba boyi mutu kuna donc kuna pena ba jeune bazo kima bambango pena lokwa na est kaka ndenge zalaka mona vana na est ke awa ba lobi pena kuna pena deux fois te. Ouais, ça solo. OK. Merci beaucoup papa Mbote papa. Mbote. Merci comment on a Comme on a firmé. Papa firmé ni ko bakisa na onde ka uchukuluba. En tout cas, nazana iloko ko bakisa na place wana parce que na moni respect de l'homme ezati. Donc tracasserie ezoleka. Ko vanda boye o moni kaka bakangi kaka to yebite toza batu ya pays oyo ou bien batu ya mboka mususu parce que liberté de l'homme ezati. Ko kanga pamba donc ko leka boye na nzela kaka bazuyo siko ko kanga par rapport ko bazo kanga pamba pona nini par rapport à quoi bon to yebite okoyoka ke o bakuluna a principe il faut bango moko ba ko identifier o yaza kuluna ou bien o yaza boye mais kaka bongo kaka moni ka bakangi yo donc yango ndezo pesa biso passe bongo bino bokoma ate na district kuna ah bon ko koma na district yango ko mande nini ko mande nini to koma raté donc tous en est limité quoi. Mais à côté de toi, tu occupé vous appelez na deux camps. Côté na côté bozo kala te pour la battre. Kufi kuna des fois te mais le na poka côté ce que vous allez au pesi mbombo boye. Ah c'est normal quand ndengo lobby papa ndengo lobby eza bongo.
Donc vraiment toza na pété. Donc koto pena bozana insécurité d'abord ceux qui vous les bêtis ba mai débordé côté la biona ba palais zoma na tala mutu tala mukongo to ki marché ba voisin plus pas qui mes atenet ka pirogue zo kota wana et puis na insécurité sous ya ba délégué ba kuluna. Bah délégué. Donc c'est ça, la délinquance ici c'est vraiment c'est très énorme. Quand on lobby wana la délinquance c'est ça belé. Net nga penda na lingina lo ba moi eloko muke na uti vraiment précisément na village. Donc wana village na uti. Ah na uti na Mutoi village na secteur village Kara. Na secteur na bandundu kuna. Pesa bana mote na pesa bana. En tout cas na pesi vraiment bandeko na nga mote na bandundu. More wana za lingala. Mboro. Mboro na moyage na salade yankara. Moyage yankara na yankara meto ka pepi na yankara kuna te kuna na yankara toza na biso mwa bien toza mwa bien. Vraiment eloko na sali constat yango wana. Donc côté tozo mona net toza susu na est par rapport na ndenge na utaki mboka na yawa na kanisi ke moi liberté ezali tout ça mais ko banga moi ola la boezate donc babiloko ebele yango ndezo pesa biso susu moi pasi o kanisa net ko zonga susu mboka donc c'est ça au moins tandis que bimi capital pour que o sa sortir o bien ngape bandeko batikali kuna et pour que baya boma compagnie nongo ya o commission na poso zonga na na komi na posa na zonga parce que makamda zo mona donc ezolekelanga c'est ça au moins donc ezo pesa nga susu moi bobanyi ndenge ni na ko vivre ndenge ni tout ça donc yango wana. Merci beaucoup na yebi ki ba konti ba yo ki vraiment c'est le pena bien makasi donc bozolo la carte sécurité za la vraiment donc sécurité vraiment za pour que bozala bien et ko za pena bien makasi. Merci beaucoup papa na yebi ki bande ko nanga ya bandundu bampangi na munu mbora be vraiment donc meke munu na donc mutu na bino donc voilà ka ndenge za la. Merci beaucoup voilà na so la pena elenge mama mbote papa. Merci beaucoup. Il y a ce podcast là qui termine dans le secteur vraiment dans la caméra et quand tout le monde va ba maman mutu likolo to ebité ba mango ezanini. Bon to ko pante to monika la rayu kuna bitumba soki ba beti muta nini ya moto masasi ba bia zoki awa et côté tina le boko tozo e ba te soki problème nini. Ba soda soki ya sukamulu ba benga ba soki ba pau so nini. Ba benga ba soda banani? Ba pau. Ba policier. Ba soda ba policier la ba baka ikulusa na ba benga ba pau. To ebiti na mundo ndokuna ba mama bazo teka te ba teso ba panzani ba bikutu mutonga kufi wa moto ba meme no pita tozo e ba te za likambu na to la ka te ne sokaka ko yiba ko kotela ka batu tozo e ba pete kuluna bomeni ko tika te ba soda bikanga kanga ba inosa pamba tozo e ba te za problème ani. Donc tout ba koto pena boza pena na insécurité donc bozo ki mana ba mai mvula ezo ko terminer na mapango banda ko ezo dinda et puis bozo ki masusu na insécurité to ya kuluna eza pena likolo makasi awa na masina. Oui, pena ekite ki na ngondembe ba innocent de ka ba soda ne ba zo kanga ba innocent de ba zo kanga ne ba innocent ata eloko te au moins ba occuper R19 to moi 19 beko. Bon attaquer de l'été ba ne ko occuper ba ki pa carte de l'été te. Pe plus pepe mai pe eliko kote la na banda ku mo la banda ko zo dinda mbula ba makolela na tonge ba mama ba kufa ina tonge mire kwele ba ngotu. Na si de entre lobi de ba kunda ki ba on. Tu causes quand na érosion ya mvula donc mvula débordé makasi na mai chonge et puis mire kweli bango mire kweli bango na chonge kuna mai be mbule beta ki makasi mbula tourane beta ki ana tokaki na se kuna mai kweli makasi mbule beta ki pe na rai pe mbula pe makasi surtout ba côté na biso koto mbule zo siko yo nzele vrai chéri yo kota parler la nga Ditinga ka 18 à pour la zala mobile na elle son bana ya kota 18 kota pela 18 na parler mais solo ngotambola pe neti bobe tata tourna papa boketande si match à l'opar libanda bokenda na mino pe koto botambola to beta te po ya kinda ka chaque poko azo ngale na tongo ya kota na l'aise akota ne pas l'aise dikamute akota ne penda l'aise penda dikamute. OK, merci beaucoup. Conseil non ko pesa na bandeko parce que na ba jeune fille ba vraiment sala ngo pe ba kulu na ba jeune fille ba vraiment sala ngo pe to mona bango et au mona ba tamusu ba comment ba jeune nini au mona to ba 3h mona zobeta azoganga zobeta porte bo fongolanga banga basanga betongo fongola porte mbamba bakoti conseil no kopesa na baneko basi basala ba acte nengo
Bon, conseil la kopesa bango po biso bala basi. Aime surtout tozana eloko beto ko te kambe bana basi ki kuluna eza mabe. Po ba basi pe ba komi botola ande ala bana basi pe yiba ba so ba gen so ba gen lo ba mtema ba. Eza nde mabe. Po bana basi bonga ozala mbongo ozo sa oteno mesa ozo teka mwa mai mwa nini bozo teka ki kuna bana basi eza mabe. Eza mabe conseil na opesa bango ba mi batila. Ba mi bete po lobe ko ma venir na bango. Bala basi eza mabe makasi eza mabe batika kikuni eza bien te po mutu akobetela porte koko otuna nani toyebi te mama ofongoli pati bakoti babotoli oyeba pe be mwana mwasi alati pe noir bala basi pe kidumba eza mabe ba lesbienne surtout ba lesbienne nde makasi mponga mwa mwasi na kosa nde nzambe asali nga boye jamai na kosa lesbienne so nasali lesbienne teke moninga na nga mwasi nakoyoka nini nayoki eloko te so ezalaki ta mobali wana sava na mibali bakomi bapede bakomi kolata bilamba eza kitoko te conseil nga na opesaka po bana basi oza mbongo na yo débrouiller kaka ata ma ya pamba faut ko débrouiller kaka ata mwa quelque chose à muke faut ko simba toyebi nzambe nde mutu asulungaka eloko nga na pesaka yango. Merci beaucoup bandeko nanga bilenge basi boki ndenge ndeko na mina otuko pesa bino conseil ko sala kuluna vraiment eza mabe makasi eza pena kitoko makasi te en tout cas il faut sécurité en tout cas population ya masina a basengi vraiment sécurité pour ba vivre pena bien bazala pena bien et ko zala bien makasi pena ba policier ko tika pe ko sala ba tous les tracasseries non policier est là pour nous protéger population na ba bien aye donc c'est comme ça au comme on a citoyen a outil musala tonga zonga parler à quoi ba air tardif 22h 23h vous le prenez boke tiketi na le pont n'importe le pont on a à côté et ko zala bien makasi et le de ko kangaye à sale le côté à l'accès carte à outil musala boke la c'est la sucette lobi bo jouer 50 000 100 000 en tout cas et loko yo eza pena kitoko makasi te ezo sala pena bien te toyebi ke ba konzo boza likolo bozoyoka mbela et koza pena bien makasi kaka ndenge ezalaka pour la population ya masina awa bazala pena bien kaka ndenge ezalaka. Merci. Donc voilà mbote papa merci oza pena mwana ya masina awa nakoli ana masina depuis 80 depuis 80 donc oza vraiment doyen awa maintenant babo soto boye basalite boye koto bo vivre ndenge ni papa en tout cas liboso bo soto zala kité bo soto komi parce que mai kotonda koboka biloko na fulu esili alors mai kotonda kolataka utango na ebele na suka aider l'insécurité totale notre président Fati pouvoir oyo apesa sikoyo respect na la police alongola ba police na ye alongola bango kokanga ba innocent EDD na sengi bakuna baza awa bakende te me bo atala liwa parce que o sala kuluna kuna o sala awa eza buzoba awa bukoba na twenge kitakuna c'est l'insécurité totale. Maintenant ba jeune ba beti bu abu portana ezaki causé par rapport à quoi ngai nazala kité na kali solo na kamwe na ngai passe na motema parce que lobeko c'est mboka me azate passe ça peut na passe makasi na sengi conteneur assez na oyo kuna epanzana kwani l'insécurité. Ok, merci beaucoup maman. Là on va parler. Papa s'appelle la Kanda Makasi. Maman, ni n'onko ko baksa na papa tu koloba salité vraiment salité. Insécurité vraiment moyen te. Ba ko mona client bona mesa zo soma nini kwanga. Wana banani? Ba policier papa. Na kwanga. Na client. Atorbi papa ou client mwana ndako. Etali atabango te. Wana bamso babita akoto babita na ekila baya kaka 18h so 18h koki bazo na pokuna na koto bazana rando bazo na banda na bazana na kuna bazala kula ba éclairer siko ba yebi bana po bana babunda kati bayibi badinga na bango koto po bana ko bazali ba social taba ko ya bango bazali ko ba éclairer bazana sima bakuma kanga baninga ale taba kanga boyo police mo ya masani ni
surtout bana ndako po bakuna bakangaka bango te bazwaka bango te baza kaka bana baza ya ndako kaka bana baza ya ndako bango babake tozokanga bango mpo bapara bafuta nini po mwana ndako bakoyoka pasi policier atiki bureau na ye aye po akanga bana ndako abike kuna okazwa mbongo te alobi kuluna eloko ta totike 100 ans ya ndako para koyoka mutema pasi wasa nini akolanda ozolanda awa soka mbule bandi na kati bapango na bangwa bapoubele tonda plein kaka mbule so bandi babimisa letana na kati ya maye siko bino bato tala caméra mama bino bato bozoniata mawatro donc pasi tata salite tina lifelo microba wato zana masina ngba ba legende na masina moyen zate donc salité donc toloba ba mapango oyo za nzinga ya rai bazana ba funu ba poubelle ba la kati alors soki mvula ebeti ba bibi ba profiter ba kakete ata kake bazo boaka biloko na boso efande libino okobima te onyata tete ato bengi mopaya ko yate akofanda wa solo bongo ngungi okolela place nini siko salongo bakipaka teke basala salongo te ezaka eputaka nini mbongo yesanse yena na mesa mbongo kaka yesana makambo mususu te ata moni salite boso ndeko jose mbongo zelanga salite ta boso tende ndenge toni ataboye etali ete ye kaka mbongo papa solution ezate toza bana Congo toza biso bapaya te bozula biso solution gouvernement ezula biso nini solution na masina ça ne va pas na nyonso tout non ya malamu penza ezate koto pena insécurité total bozala à l'aise te eza à l'aise te ok merci toka pe mbela ya papa mbote papa mbote merci tomoni uti boye uti boye na uti kaka na masina wa kuna likolo mais problème na biso koto eza nini insécurité moya kotambola eza te bakulu na nde bazokotela biso na bandako bakomi mpe koyiba alors bango gouvernement tindela biso bajuer bakomi otambola bapesa banimero na ndako na nsima nango so bobengi bajuer okomona mwa kimia esa nini ekoti mais soki kala police bazoyokana na bango biso moya kolala eza te. Ok, merci beaucoup papa. Tokolo pape mo logo oyo ba déléguant to benga bongo ba déléguant ba les jeunes kuluna la baza pena ba para baza pena ba boti bazola isa bongo pena ba ndako so elo ni nezanga ke non parents mo akoza pe mwana ye ake ko pesa dispute pesa pena ba buka la police. Bon parents aza complice na mwana na ye puisque mwana tanga ko yiba kuna aye ko pesa mbongo na ba parents alors ngona ba jier siko ba changer système soki ba ye ba moni ndako ngo ezana kuluna bakangine ba parents alors ba jier ne bazana force par rapport à la police. Donc tout le bakoto vraiment ah pena so bigi na tamola te 22 23 libana ko tamola te bakokata yo machette bakokata yo bakoboma yo kuluna plus alors il fallait que ba jier ba ya koto yo moins zate bazo kota ata na moi boy na sak bakangi yo bazo boma donc ko tambola pena e komika ka keba koto moins zate. Merci beaucoup ya papa maman ni ko bakisa bongo na ko bakisa ka pona bakuluna ya en plus ba soda koto ba soba siete za koto pona na mona ba PD ba soda nte po bango ba commencer la collaboration na bakuluna biso to yebike soda aza pona obatela peuple mais soda koma ke akoma contre peuple so amoni kuluna okanga kuluna te le contrat akesala musala na kuluna ko kuluna so abotola yibi apesi be bakaboli na soda mais or que za bongo te donc to subir makasi to subir vraiment donc bana biso bana ndako to komo souffrir to komi 14 à 15 heures to za ba porte ndako moyo bima su ezate o tambola non to sonne so tanga ka tolo baneti awa tozana masina awa kuna siforko sonne so tanga na ba IEC aussi si court kuna 19 donc c'est kokota boza papa wana kutu komeka te poso zande koka kuna gombe c'est que luka ka kuna seni olali ou bien lobi na ntongo kota pesa aux 8 ans ya bien ou bien RB seni oyozonga poso lobi ke ndeke de ba lycée na université kuna na IEC peut-être cause la embouteillage pour na transport okangami na transport okomo bango komo kansobi ko mile na biso na danger na heure na 17h 18h so na mine ka ba tunnel ba tele ba kolombo ka to mo benga ba kolombo ka ba tele place au mona place au kujo moi kujo mona no kuluna ke policier mais kuluna parce que ba policier ba collaborer na ba kuluna ayiba memeli ato bengi kolobi ke ngai ba sala nga menace oyate
mais so amoni mwasi na mobali obaso amoni na kati ya lipango boswana bino na bino ya ye ayokanga ke akanga kuluna oyo azokata mutu azobotola mutu eloko akanga ye te ata bobengi bango bayeke abakuluna baomenase comment no pas te po baoya te. Merci beaucoup en tout cas population boki ndenge baza pena kanda balopesa pena mbela faut kolandela pena sécurité ekoza pena bien makasi ka ndenge ezalaka na sola na mama pusana na sola mukena mama mbote mama mbote papa tala caméra comment on mama mama patience merci beaucoup tomo tekaka na raya natekaka na raya na babala twana benga na vandi na mukuku sa 54. OK merci beaucoup to bayina bosoto nanu na bosoto na pesa tekaka ozala neni na ba mauvaise odeur bon tobongisaka na biso eloko ezoboma biso awa nde mai soki ebeti mbula ebeti makasi omona basalte nyonso ezouta likolo kuna esali nini ekangami sikoyo ezosenga ke mutu na mutu ayebi place atekaka osala nini azolongola eza nde bongo toza na kimia te donc tokoloba kutu eza lokola neti ke tika boma congolais tika zairoi donc eza mwa pasi donc kuluna ndenge aza na takangi na ye mutu bango basoda na biso baloba boye tokanga kuluna opesa biso nini kuluna opesa biso lote sengeli ka tokanga bana ya ndako tokende tozonga bana na biso bazosala eloko moko te problème moko te bilongi ya kimia ya onga bango bakangaka kuluna ye pe azomona pende longi mabe face beba akokanga ye te do makambo ezana do bango bayokanaka nde na bakuluna bayokanaka penda bakoperaka na bango donc ezaka mwa pasi kimia eza te tozala frère bapolisier te esengeli ka balongola bango bazula biso mususu susi na biso eza kaka bongo. OK merci beaucoup c'est tout memi oto bien ba éclairer wana en tout cas bino pena ba éclairer wana faut ko yebela vraiment faut ko yebela en tout cas eza bien te loko bo sala oyo eza pena bien te de se à suivre merci beaucoup. Donc voilà, très cher internet, chaîne YouTube, il y a bien podcast TV, il y a vraiment belé pena betendo ike ko na vraiment une très belle émission na bino bolinga pena makasi karanga ezalaka nde botinda biso partout to botinda biso partout biso pe to kenda parce que biso to zaba na bitinda bino mais mingi bo continuer toujours ko s'abonner, ko liker, ko partager, ko commenter, ba remarque bino surtout bien et ko ça pena kitoko makasi karanga ezalaka to za na page YouTube, to za na Instagram et puis numéro ezana plus 44 composé pour na ba conseil plus 240 code mboka ya Willy Musheni au composé numéro ko zapena bien makaska ndenge zalaka voilà donc awa place tout ça précisément na masina awa na sifoko ba quartier différents belé to boy ko koma pena tina suka na ngabo zomona kuna koto kuna pena ba uti ko ba bongo mutu kuluna ko sakana te to ngayo to kota pena mais suite ya bitumba to kuti awa sécurité ko sarana kutute yango bomoni to sukili kaka ndenge zalaka mais à la prochaine to koluka to kota suna kati to koma bela to laksa bino esiko wapi ba policier wana ba oti bongo ko boma bongo mona moto et puis na bakuna ndenge bazobunda boki bongo population ndenge ba oti ko pesela mbela ko to pena awa salita ko sarana te ba rai bozomona bongo dindara kutu donc batu bazokima pe bambangu bamaye ezodinda batu bandako ezodinda donc voilà en tout cas yo sala pena kitoko makasi te ndeka bozomona donc kata mona suki awa bambote belé pa ya bato pena basoutenaka biso surtout mimi nazobenga pena les trios donc les trios donc nzamba pambola bino les trios babi ba big boss donc bambote pena belé pourquoi pas aussi saluer maman Laura Chou et maman ya bana maman Laura Chou donc mutala livre sterling na dollar soko binga 18h45 les cas koto kuna kende ko zola rwana sala pena bien makasi pourquoi pas aussi à saluer mon vieux Ben Mbala le Gaulois 001 depuis États-Unis d'Amérique mon vieux Charlie Wayingu donc karandenge zala ba confrère nanga ba conseil ya chaîne YouTube ya biso podcast ande makambo ande masolo ba bibo s'abonner massivement bo partager bo liker et ko za pena bien makasi awa Sambino Sambiso pe bino pe ma trop karandenge zala babi ya biso podcast chaîne nanga ya yo ya biso nyonso babi ba découverte kitoko ba micro ba der kitoko ba biza kana chaîne na bino bolinga makasi ya biso podcast pena masolo karandenge zala kakata moi votre humble serviteur Watakine 24 le lion de la presse congolaise ba bi exode 14 ande masolo karandenge zala. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine numéro. Merci. YouTube te sozape na kati TikTok, na Facebook, na pe na Instagram. Donc, merci à toi pour la support na pe na biso. Merci, tokutani na video oyo.